mutakuja transformer, mutakuja une nouvelle police. Haiko vile? Nakosi? Bokoya lokola police ya 2024 était. Eza bongo te? Bokoya lokola police ya 2025, police ya Sika. Police ya peuple congolais. Po ezalaki muke mutu amoni tenir la police mbang. Bona nini? Po confiance ezalaki te. Tracasserie ezalaki. Mais tracasserie wane utaki ekolo epai ya bakonzi. Ozofuta mate, ozoluka kwanga sima ya population. Eza bongo te ezalaki? Nde yango wana ba antivalere wana ifoye elonga. Esi la population tango akomona biso confiance ezonga. Polisi ya Sika na makambo ya nini? Ya Sika. Eza bongo te? Na yango lelo bokokende. Bozokende na Goma po bokende kosala recyclage na bino pour quelques jours et après vous revenez au milieu de la même population. Attention qui okozonga biso na Bukavu te osali na Goma, c'est toujours la RDC. Oui. Eza bongo te? Attention qui okozonga na Goma te, ata Bukavu, ata Uvira, ata Butembo eza RDC. Oui. Le plus important est que osala musala na ndenge elo ngami. Na yango ozala prêt bozokende na port babato tozwi pona komema bino na Goma ezali bokende na boboto nzambe ya likolo abatela bino. Amen. Ti bokomi na Goma kobanda recyclage na bino tina ndenge ekosuka nzambe azala sima na bino esila malamu boya tofanda totiana maboko to libere mboka na biso na maboko ya bakulu na cravate. Boyebi bango. Bana na bango baza na poto, bana na yo Vous en avez bien. Maintenant nous disons c'est fini. Un policier, un militaire, ce sont des cadres aussi. Il ne faudrait pas qu'un policier militaire soit un clochard dans son propre pays. Ça ne marche pas. Mais nous avons dit non, aller à la place de nous. Et nous avons pris le courage, AFCM 23, de dire que nous allons barrer la route à Tshisekedi et ses acolytes. Tous ceux qui les accompagnent. Nous avons dit non. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le boulot, le voici. Bukavu est libéré. Et on va libérer d'autres coins, si cela est nécessaire. Parce qu'il y a d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont au-delà de Bukavu, mais qui souffrent comme les Bukaviens souffraient avant qu'on arrive ici. On n'est pas de bisous. Nabo, il faut tout libérer. Maintenant, nous allons libérer d'autres coins avec vous. Et vous allez servir comme modèle. 2024, et qu'il y a un peu. Na suki wana na sengi na bino esika bokei, soyez dans l'unité, dans l'amour. Ce qui a détruit la RDC, c'est le tribalisme, la xénophobie, le népotisme, le clientélisme, et j'en passe. Voyez bien, bien. Oyo apona abota makasaya awa azate. Oyo apona abota mamurega mukongo mushi azate. Nakosi? Nzambe apona obota manayo mukongo. Esili. Okokoleje nzambe? Sikoyo mutu ya Kasai, ya ba Kongo, mutu ya Katanga, baba Kongolete. Sikoyo ba politiciens bazokosa biso. Oh, mboka balingi ba memango. Depuis baloba mboka ezolinga emema. Ça fait 30. Na ibite bino na kati na bino boza na kati ba OPJ. Bozali ko sambisa batu. Lolenge na ba biro. Est-ce que botikala ki komona parti esika RDC te kama? Nani amona facture yango? Esika moko te. Mende
elobeli ya bakonzi maloba ezalaka lisusu te kaka kokosi nous avons 9 voisins. Les 9 voisins que nous avons, qu'il neige, qu'il pleuve, ils resteront nos voisins. Et ça bon côté? Bakoti kala ba voisin na biso ki yeso koya. Et ça bon côté? Oya kona kozala na yeso kazaka na yeso. Barwande bazai fa na bakuna na watu. Baburunde babo ndenge moko. Bangolais, ba Tanzaniens na ba Zambiens ainsi de suite. Bato batika kokosa biso tolianaka tozongelaka batu kosala mabe.